veux la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1. On veut la paix, on veut la paix. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon. cause de Babylone. Alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On veut la paix, on veut la paix. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso ya bino ndeko Shora de Soulanga Congo Alenga. Abonnez-vous na Congo Alenga TV, tozali wana pona bino, nzambe apambola bino, kimia nzambe ezala na mabota na bino. Ya solo lelo toye lisusu koloba likambo oyo ezali korene na réseaux sociaux, likambo ya Koffi Olomide na basi na ye. Pamba te tokobenga bango ndenge wana, Mama Alia azali mama abana ya Koffi Olomide, Cindy Leker azali mwasi ya Koffi Olomide. Toyebi ke solo abalaki ye, tomona ba mariage coutumier esalama po na likambo etali biso babantu. Oyebi ke bandeko pozwa mwasi, il faut sala geste na kati ya famille na ye. Alors bandeko likambo ndini ezali korenie, ezali likambo oyo Manike afengaki Cindy Leker atombokaki asali video. Ezali mbala ya liboso tomona Cindy Leker aleka na media po aloba na likambo esali epasi. Vraiment ba propos oyo Manike abimisaki na biso bana mibali ya mikolo tosepelaki te, pamba te kofinga moto abotaka te to amela milangi ezali malamu te. Ya solo bandeko toyebi ke ya solo kobota ezali naturel, ezali eloko ya nzambe. Kasi ya solo biso na mokili mutu mosusu asuka alingi na ye kobota te, ezali vie privé ya moto. Tomonaka mindele tovandi na bapoto, mindele mosusu mona azali na mbongo te akoli, atikali na ye kobota pe te, avandi na ye kimia, azali na ye na kimia. Me ya solo moto nyonso nzambe ndenge asala moto na mokili fo kobota. Fo kobota ndenge tomonaka pe banyama babotaka. Vie ya Cindy toyebi yango te kosuka koma, pamba te aza nanu elenge, azali mwana moke. Ya solo bandeko ya mibale biso bana Congo bakinois, langage oyo tozali nango ya kofinga bato o movila oyo vandaka na Kingasani, na Selembao, na Bumbu, oyo vandaka kuna na Kinkole, soki na Ntsele. Lelo bandeko nde tozo kotala Kinshasa ndenge ekomi, po vanda malamu fo vanda na Ntsele, fo vanda malamu fo vanda na Kinkole, bazoni oyo biso tofingaka kala. Lelo bandeko soko botami na Masina to na Kingasani, ya solo bandeko ezali teke ozali moto oyo ba néglige yo. Ya solo Cindy Leker abotami na Masina to na Kingasani, akoli na vie ya pasi ya papa na ye, me kasi lelo ye moto azali kosala fierté ya famille na bango. Lelo yo Cindy Leker grand artiste monene na mboka na biso. Manike abotami na Bandal, oyo bato ya Bandal bakumisaka, bamikumisaka o biso bana Bandal. Kasi ya solo lelo Manike oyo akoli abotami na Bandal, azali kosala buzoba na famille na ye. Nani aleki bandeko toyebi te. Bino moko bo juge kofinga bato movila to mouta to yo botama na Kinkole to na Maluku to na Kaluka to na Selembao, eza nango na tina moko te po toza bakinois. Bumbu, Selembao, Masina, Kingasani, Maluku o to Ntsele, bandeko ezali kaka na kata Kinshasa. Tolanda video oyo ezali kosala bato pasi, tozali kozongisa yango tango nyonso, pamba te bato mingi bazali kosepela te, tango bayoki Cindy Leker ndenge azali kolela pasi na ye. Tolanda yango bongo sima tokotia liso ba commentaire matondo mingi. Manike yozo kanisa penda ki ozana
Est-ce que tu as les épaules, il y a quoi assumer tout ce que tu racontes sur les nets? Oh, quoi assumer? Oh, quoi assumer, bah, répercussion, il y a tout ce que tu racontes. Non, mais tu peux dire, moi, la masina, akola la masina, moi, la kisenso, fi wana ya salite wana, fi wana a botakate wana, fi wana ya stérile. Je te l'accorde. Ça, je te l'accorde. Mais quand tu dis qu'il fallait à la langa, on a répété, pour ton information, il fallait à la langa. Il fallait à la langa. Puis, à rotika la kusala yamote. Et rotika la kusala mate. Keba na yo, monsieur. Keba na yo. Aux hommes, on a fait nangate. Tu me connais pas na ebioti. Omoni muto na ye muto a otindaka yo apesa yo bambongo a otindaka yo osala ozosala ya ofinga nga po ya ridiculiser nga. Faites attention à vous. Faites attention. Moi si zana makasi zana ba epoli ya komema tout ce que tu es en train de sortir ben santé tout ozobimisa sur nga. Zana makasi. Moi lokola respect zal juste pour personne, vous n'avez plus aucun respect pour personne. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Moi, je suis devenu ton ombre. Donc, comme appelle maniqué. On a poursuivre yo toute ma vie. On a poursuivre yo. Yebaka yango. Si tu es une femme, tu as tout ce que j'ai, moi. Comme femme, sors. Arrête de te cacher, sors. Pushanande mubange na shipping. Ndeko tala pine ndenge vandi. Oyebi pine. Oyebi pine. Tala pine ndenge vandi. Ozo tambola na pine ya kala. Hein? Et pourtant, ndeko na yo. Pushanande mubange na shipping azana ba pine kitoko. Onga na yebi pine. Yo yebi pine. Hein? On dirait que prochain année, toujours charger conteneur, toujours chaba biloko na kati tala mutu ke koti na kati, yozo ke tika mbongwe pa batu mususu. Et pourtant ndeko na yo prochain année, akoki koya kotika le conteneur na ndaku, place yo lingi, o charger yango na kimia, et puis aye kozwa yango. Tala pine. Oh nga na yebi musala, oyebi musala. Biso nde bakolo pine musala oyo e pona oyo biso to pona to suta biro to koma na pine tala pine ndenge bana tozo charger conteneur omoni conteneur omoni mutuka na kati o nga na yebi ko charger conteneur yo yebi ko charger ndeko tala mutuka ndenge koti kala te kozala conteneur ekema tadi ba décharger tosungi mboka tozosunga mboka d'une façon et d'une autre sinon mobulu pochana nde mubange na shipping masolo pine zande biso toyebi elo mosusu te biso kaka pine na mikele awa na kati ya mikele na kati ya bundes bambula ebele na bundes plus de 35 ans à Bundes. Tala pine. Pushanandel mu bangena shipping. Le number one à Germany. Yewana. Oh nga pine toboka ki. Magasin so ya bapo bateka pine kangamaki. Otunaki. Oyebi. Pushanandel mu bangena shipping. Ozoye na 0152 025 17 731. Prochain rendez-vous. Bangela shipping. Pine na pine. Pine na pine. Oh, ndeko. Esengwa omona pine. Tala musala. Tala ndenge za kosalama. Toza kosala. Se kosala. Onga na mona gite na yoka gite. TikTok eseya. Masola pine tozo. La kisango na TikTok pour ndeko tambola na pine beba te oh pine soki pe etoboka soki pe
ndenge nini nga nazoya na oyo ya occasion na mbongo muke en plein malili ta mpepa malili nde ezobima pochana nde mubange na CP bon week-end bozala bien tomonani asalwego ciao. Matondo ya solo bandeko na bandi bolandi video ya mama na biso Cindy Leker bandeko pasi pe mawana mutema vraiment sali bato pasi kasi ya solo tolandi maloba ya mama Cindy Leker ndenga alobi ke ya solo azali ko comprendre ke mutu azali kotinda manike ezali bongo mama na biso Alia boyebi ke Alia baza lisusu na Koffi Olomide te ye moko asengaki divorce ndenge tolandi makambo tu ye moko pe na bandi bokomona makambo nyonso tu oyo ndenge Alia azali kolakisa video ye na kope na ye ya sika bazalaki na mwana na ye Didi Stone donc tolobake mama na biso Alia asali nzela na ye Koffi Olomide ndenge tobetaki masolo ya liboso voiture nyonso tokumbaka biso batokumba ba voiture tozangaka pine ya réserve te na kati ya voiture bandeko soki pine toboki bandeko faut changer pine ya réserve otya yango na kati ya motuka mpo okende donc Koffi Olomide en tout cas azalaki mayele mpona koprépare pine ya réserve na ye lelo oyo Cindy Leker ye wana akomi na poste numéro 1 azwi ebonga donc Cindy Leker akomi mama ya bana ya Koffi Olomide donc akorassembler bana nyonso oyo tomonaka lisusu te ndenge toyoki mama ale asundolaki bana alingi bana bakoma te na ndako epai ya papa na bango Cindy Leker andimiki en tant que mama alobi ye akorassembler bana mama azalaka nde boye boyebi ke ya solo bana oyo babotami ndenge bapapa bazwa biso babala basi ebele bandeko ezalaka toujours baproblème bolingo mpenza ezalaka makasi te pamba te mama leki oyo akoya na kati ya ndako akolinga bana oyo ya liboso te ezalaka kaka ndenge wana donc tokondana ye mpe mama Alia te me tolanda video tomonaki ndenge nini mama Alia azali kosepela na kope na ye donc mobale na ye ya sika tolanda video on se retrouve après. T'as la 26, 27. Yes. Yes. Ouais. We go. On est parti encore. Cette fois, en tout cas, Tobo, bah oui, il a un biseau Tobo et un quoi. Donc, Tobo, pena, donc vraiment, Tobo. Normal. Toujours. C'est mignon. Toujours. 25 ans de métier toujours. Comme dad. Malo Tony 26, et maintenant 26, 27. Yes. Yes. Ouais. We go. On est parti encore. Cette fois, en tout cas, Tobo, bah oui, il a un biseau Tobo et un quoi. Donc, Tobo, pena, donc vraiment, Tobo. Normal. Toujours. C'est mignon. Toujours. 25 ans de métier toujours. Comme dad. Malo Tony 26, et maintenant 26, 27. Yes. Ouais. We go. Matondo ya solo bandeko zali pasi pe mawa mingi ya solo bandeko na ngai boyebe ke Koffi Olomide azali grand star ba star ezalaka ndenge wana Mohamed Ali Kutu asala 4 divorces Roi Pelé auti kotika biso ye pa divorça ba star nyonso bandeko basala yango Papa Wemba le kuru yaka mère Amazon amone eboke ya bana bayeda ye na liwa ya Papa Wemba King Kester kwa mambu ye pa mona yango tomonaki ya solo bandeko na ngai bana babima ebele mama na biso Florence pe ye wana lelo akoma na ye na États-Unis donc mokumba ya bana na bastar na biso bandeko zali kaka ndenge wana alors bandeko vraiment tozali kopesa chance mingi na Cindy Leker abokola bana ba Aristote bana nyonso ya Koffi Olomide ve na biso mopao oyo toyebaka bana na ye tobonaka bango lisusu te tombona mpe ya solo bana
baezonga pembeni ya papa na bango ekozala esengo. Kasi ya solo bandeko tikalaki kaka ndenge wana te esilaki te. Mama Rifa na Londres oyo azali bongo petite sœur ya Koffi Olomide ye ayaki kokebisa mama Alia pote ya solo trop c'est trop azali komona bambwakele eleki mingi abengi Koffi Olomide tata mobimba ye akoka lisusu te ye aza mwana moke bandeko kokamwa vraiment biso bakongolais eloko nini eza kosala biso mutu eza kosala biso to nini yo mama oboti pena bana na mobali na yo bana misatu bana pe bakoli mwana pe ye wana tomoni didi so na nsima lelo oyo olobake mobali oyo abotisi yo bana azali tata mobimba bandeko tala pasi mpe mawa mingi na bacouple oyo biso tozali nango lelo vraiment ezali pasi mingi tolanda mama Rifa ndenge abeti mbela pe azali koyebisa mama na biso Alia vraiment ayebaki ya solo ye moko moto asibir makambo na ye asa azwi mpe awaye kope ndenge tomoni tolanda mama Rifa ya solo matondo mingi tolanda Klepen nalina loba boye omoni nalina loba ya bino boye omoni bato bolinga bolobela o bosala mama bosala wana je crois boyebi biso bien Alia na yebi neti nga bien tuna Aliani tanga zaya baya otiki ya ipana nga na Londres azova na ba 2 mois 3 mois 2 mois 3 mois ezala poani tanga linga ya Koffi akuta ya Koffi azali na bibalati na mwasi na ndako aboma libala Koffi alors tant Koffi abala kiye andimaki bavandi na ye siko ye mo siko asengi sur divorce aboyi Koffi Olomide azana papier divorce wanenga za wana aibsanga déjà depuis ya joki 3 ans passés je crois asengi divorce ne siki atinda lettre de divorce atinde apparemment tem azu divorce aza lettre de divorce omoni mokili ebite atiko ko jouer victime ye mtaboya mobali donc batikeli na ndako omoni bana wana ngana atata mwasi na bango direct j'ai mot à dire non loba avec gentillesse ole atindaka Eliane wana akenda osala be mission sala ba live wasaki ani passer ba kota ba finga Koffi ba finga biso ba finga nga ba finga biso nyoso famille na wa uto sala sikoyo apesa ye lettre à divorce atia na media alobaki aboya Koffi lettre à divorce yango wana mokile yeba atika ko jouer victime toi bazo bate tango loba sala 25 ans na Koffi oyo paza na yeba sala peut-être 26 ans eleka biso toi bazo bate yozo yo luka guerre na ndoliste biso toi bandoliste yozo yo luka guerre na ndoliste avec beaucoup de respect du monde avec beaucoup de respect du monde Klepen yebisa Aliane na yo muto ba obenga tonton soki de tonton la pesi bino mise en garde soki Eliane wana asali lisusu émission po atia live batu ba kota na ba benga omoni nga ngam na osala Aliane live nga refine ngam na osala live omoni nga za wana amwasi Koffi abalaki amwasi Koffi avandi mbule bele amwasi Koffi abotne bale bele na pesa ki idée na salela ngote azala otikala epana ngai epana ngai alors on azo loba boye na loba kona no boye na tindeli audio soko tindela ye otindeli ubetenga muna otindela ye na salela audio na pesi bino mise en garde omoni ba bilobela bo loba na media bokeba omoni yebisa Aliane omoni filtre ya ba telefone ko sa ete abenga Koffi tata mobimba Koffi amema na berceau te ye kwa za combinaison na ba 50 et quelque omoni azala mwasi avec une grande F
mwasi ya solo neti nga na za na mwasi ya solo na yeba place balobaka non na yeba place balobaka oui ye pa sala ngo apesa Eliane lettre wana divorce po asenga divorce ye mtaboya Kofi ye mope mtalinga Kofi ye mope mtaboyi bien bravo alors apesa lettre wana batia na media mokile bake akabwana na Kofi officiellement Kofi aza kobate Kofi aza kobate Kofi azali homme à femme basi balinga ke beleka ndenge ye moko alinga Kofi alors apesa lettre wana na media botia na media Clepene moni yo ngana biote so za nani mais avec beaucoup de respect aux associations de na bango na ebité mais ya on na lobalo boy oh non lobaboy famille na biso surtout toi d'accord nango alors ezala mbala ya suka Eliane wana leka na mission batanga bakombo na biso baluba mambo ba oloba po aloba eza maloba ya Eliane d'abord grand prêtre mère bolongo na nkombo wana po ya komba ko ya lirambo les quadres omoni fais attention on a oloba pena gentiment sikoyo soki na moni susu eza grave eza nde mosusu ye mutaboyi atia lettre wana yo kuti mobali na bana na ye boyi bana makambo ebele tala ngana ye mambo ebele ye alia ndenga za na yebi na bandi mba mosusu tozala na kata ndako wana mama abango azalaka wana akoloba makambo kili ayebi ndeni na lobaka alors attention baje bo sala wana bato basima na bino baza ba iloko to moni nde boza wana ne antikwa zero nothing le baba anglais yanga maluba ngwana na lobi lokwa yo bi ya tonton tindela nièce na yo ona lobi angwana bye. Et puis batikeli yendako atika kusenga ya Kofi mbongo atika kusenga ya Kofi mbongo mwana moko ya Kofi ko devoir kuno pesa mbongo eza Saint James ana minere atika kusenga ya Kofi mbongo ya mwasaga botika walandela na ba 200 euros Clepene na yebisio yo mto simba a caméra na o yebiso déjà d'abord yebinga bien Eliane pas yebinga bien on a lobby bana wana baba na biso nana malobe belé on lobela pas bana wana nga na tata mwasi na bango direct penza direct et puis ya motema matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso ya masolo na biso en direct ya Congo Alenga TV tokomi na suka ya masolo na biso abonnez-vous toujours bandeko na ngai ezali pasi pe mawa mingi na bandi bandeko balanga nzembo bazali bato oyo bateyaka il faut biso tolanda exemple na bango ya solo soki tozali komona lelo ba divorce eza kosalama c'est vrai ezali naturel po ezali bango te bato babandi yango kasi bandeko biso bato tosaka ba commentaire toyebaka ke ya solo makambo koloba surtout biso balobeli ezali pasi pe mawa mingi tozali kokondane vraiment Maniken toyoki pardon na ye asengi uta na kati ya Brazzaville esika azali azala na angele pamba te Sindi Leker azali na kanda makambo mosusu totala yango na bonzoto te totala yango mpe na spiritualité na biso spirituel toyebaki na bonzambe e makambo elobamaka misusu esalamaka Maniken ya solo bandeko soki batindaki yo kolinga lisusu te osala yango ozali na bana na yo baza mikolo baza kopesa yo respect mpo ozali na bana zonga na nzela
ozonga penza bomoto napesi mbote na mama Goreti Lovwezo oyo penza azalaka mingi na manike na kokonseye manike pote ya solo manike ayeba lolenge nini akoki kotambola pe korespecte bato oleke toluka kaka babesi mpona lokuta ya pamba eza na ntina moko te to créer ba polémique te to sala mosala oyo kitoko pamba te ezali réseaux sociaux oyo ezali mpe koédike bato na kati ya mabota na bango. Merci mingi, nzambe apambola bino, ezalaki ya bino ndeko Shora de Soulangar Kongo Alenga. Tokutani bongo mbala nsima. Abonnez-vous toujours na Kongo Alenga TV. Tozalema mpona bino mikolo koya tokozongela makambo etali mboka pamba te tolobi mingi mpe makambo ya société kasi mikolo koya bandeko tomipesa na mboka na biso mboka ya Congo oyo lelo enrôlement ezali kokende na kosila baélection ezali na 2023 ya solo bandeko tosabone. Merci mingi na bana Eroga Lisungi. Le 18 mars tokutana bongo na Paris anniversaire ya Eroga Lisungi bandeko ekozala matata avec le fondateur Clara de Bruxelles na PCP Mbote Sikazali mbote na bana ya Eroga Lisungi nyonso tout vraiment en tout cas merci mingi nzamba pambola bino tokutana bongo le 18 mars na mboka à Paris anniversaire ya Eroga Lisungi bana Bumbo Selembao tozale belé bana Bandal bana Kasavubu ba Masatu en tout cas tokutana kuna ekosepelisa biso matondo mingi ingeta. Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, on veut la paix. Ça, Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon. cause de Babylone. Alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Où est la paix?